bonsoir na batutu baolanda biso na moment oyo toza na kati ya Chartres ensemble toujours avec www.nj4info.promo.com nde toyebisaki bango masolo ezaka ya minene ensemble on est ensemble avec Pati Libondance donc ye moko prêtre ya masolo ye moko fumu na bao toyebisaki bino tokokita na kati ya Chartres ndenge zina kusu apesaki invitation apesi lolaka lobi tokita na kati ya Chartres tomona ambiance na ndenge ya moke te na terrain na ye donc tokiti na kati ya Chartres nde tozoba kotona na kati ya Chartres mabele na kati ya Chartres nyona minute toyokende kuna neli bonduka ye oza te orate biso wana tokei bolanda biso C'est bas. Kitata. La représentante de la côte africaine, Yobo LG4, Salokolo. Yobo LG4, Salokolo. On est TV Passoki. Même si vous avez un na mabele na Chartres, on a mouvement qui est à donc tout ça, on a Chartres, match à qui tout, on a tout. Le grand coach Evelyne la Duchesse, Palais Royal, Pédiquer la Nenga Pétolo. Ah, Chantal Bola la Léli. Ah, Chantal Bola la Léli, ils se sont minés toujours. Dans ces visayo, Solange qui foanga. Ah, madame, ils sont Hélène, il a dit à Moukete. Dans ces visayo, Santé Nimbala, la mère supérieure. Nous avons une précision, Santé Nimbala, la mère supérieure. Fils Nimbala à Paris, garçon fraîcheur. Olivier Okole 0033 l'homme en maillot bleu. Donc, il y a un cas à Chartres. Ouais, ndeka na lobaki bana kini bolanda biso to na kata Chartres ndeka na yebisaki bino ke tozwaka invitation zina kusu na kata Chartres mais biso toyebi mais totikela ye moka se présenter asalaka nini zina kusu kombo ekenda sawa. Oui, je me présente zina kusu Kanza parce que na uti la mariage donc comme madame Kanza na la sous-société nom de jeune fille quoi na Kanza. Au Salarani parce que tu es dans le terrain, tu es habité au Salarani. Le terrain de Kaïsa, moi, est bimi à se retrouver. Donc, on a moi libaya, moi tumba, moi brochette, moi beignet, moi tabac. Bah, la main va se retrouver quoi. Donc, voilà. Et puis, surtout, on a Chartres, on dirait ambiance c'est Koufa.
Chartres eloko ezala soute Chartres bakati ya bavue bacor banini mais bana ki na esa bino bana Paris bana Londres na ye na Chartres na ye so mama na ambiance na ndenge aliwa lelo monduka na regrete ka poisa te donc nayebi te toyaka bandoki yo soki ozolobela biso nini est ce que bato baya to baya te en tout cas nga na koyeba te so ndoki azala mponga mona ya nanga ndoki te bon lokwa nao nakanga ndoki te moyena confirme ke bandoki bazalaka ou pas eza te mais ozo concerné Nelly Monduka c'est ma copine vraiment ma copine ma meilleure amie du monde aza te azeki kona bana vacances à Belgique tout ça mais aza de bien mais Chartres mpe kitoko carré nde kaka tozali kwa tookendekende en tout cas côté bandoki nde je confirme que namona wana ndoki donc nayebi te so baza te bino bato bilobela o Chartres bandoki sa lokolo NJ4 alobi sa lokolo donc crée de limeleki yeyo crée de limeleki yeyo toye na kati ya Chartres donc na ndenge systématique malgré tout départ skanza aza te lama Jaguar donc aza te mais nayebi te soki ofandisa mwa bastaff no mabanga banini mais avant tout toyebana osalaka nini toyebi ke baterrain koma kaka brochette masi esili sikoyo yo awa osalelaka biso nini po toyoka basango na explike na bana bato baolanda biso bato babetaka bale baotobeta bale basilisi na organisaka match ya bajeune ya mikolo babetaka bale so basilisi ale baleki esika nalambaka mo malewa mpe ezalaka nango toliaka komela après voilà nde toza boti 22h 23h tokamwani na biso mais sikoyo olambaka gunini ogambaka gunini talaka mpena bango talaka bango biso tolambaka te makambo olamba ya mama olamba babetela yango tolo te mpo nde bato balobela mpo nga alambaka basurnomanga la main d'or nalambaka bien omonela mwasi alambaka na solo soki atie solo oyo na français tobengi aubergine nga alambaka natiaka solo na biblia donc elakisi natiaka mwa gu naka na mwa eloko nanga moko boye pe oyo esalaka ke babengaka la main d'or yango na confirmaka kote olamba na mindimaka nga moko bato so bayebi olamba baa na bao me ngai kote olamba nga na nindimaka na nga nga moko bino mo boyoki peti nanga lora kele na Allemagne ozoka mère alobi ke la main d'or donc ye tout terrain solo te mais aubergine aubergine mais nayebi te natunaki vraiment est ce que eza na particularité moko tozala yango ke oyebi ke donc bilia wana so olambi yango donc mutu fo katana oza na spécialité moko te si na spécialité nange ezaka plus mbisi oyo na surnoma nga moko ebemba pepe kale donc ya mobimba ya gayar so na tioyo na sani veli yo moko fomonaka ndenge elalelaka kwa et puis nasalaka mingi su bien pondwa limbondo oyo pene ya babatio na sani omona vert okanisa ebela te donc ya vert pondwa limbondo nasalaka vraiment lisusu bamakayabu bangulu donc parce que ça veut dire pas où ya Chartres Le 14 juillet 2014, les 15e année, il y a terrain où il y a tout ça là, on a ya lelo. Les amis esengo, les amis esingamongo, tokusanaka tosanganaka, tosepelisaka, tosomaka bakamulele, tozokomela tozokobeta bale. Tozokoencadre cadre ya encadrement ya jeunesse. Kala te bandeki basisi kobeta bale.
basisi kobeta bale yango sikoyo nde ezali ambiance na biso tokreaka marke lere esili kokende mosika bato basili kokendekende me toza kokontinue yango tozali déjà l'heure nini 21h presque 30h me moi eza kaka po toza na poto na ntango ya ete ezali esengo ya mingi mpe ya mingi ya koloba ezali te ndenge tozomona kaka na bilili kaka ezali kolingo esengo kokutani kolingana neti tokoankadraka baleki bana neti tozokosanganaka lere nyonso tu donc bato bazali ebele bakozwa baparole mpe peut-être moko na moko koyoka tokomona ambiance yango oyo topartageaka awa donc mpona ya ngai mingi ya koloba ezali peut-être nde lere moto ezali moke mbala ya nsima tokosunda na lisusu na kamera na biso reporter na biso ya NJ4 tokosola vraiment en long et à large na bilili oyo j'espère que moto nyonso akosepela na yango mokoza komona yango mpe bamboka nyonso tu amerike mpe na baafrike tokomona biso bana yango ndenge tosakanaka na esprit ya bien tosangana bakole ebele bakole ebele bakongole ya basa bacamerounais basénégalais tokambulaka te ezali communauté africaine kaka osike bamindele bayaka mpe kosangana na biso donc ezali vraiment lisanga moko ya kitoko ya esengo na ndenge papa mais question moko soki ezalaki parce que towana chartre makambo mabe eleki tro chartre esango ekenda chartre kindoki chartre bolingo ezalaka te mais biso moko toye sur le terrain tomoni mindele ivoirien camerounais congolais ya brazzaville congolais ya kinshasa guinéen sénégalais algérien marocain biso nyonso tozali awa yango ndenge oloba par rapport ya ndenge elobamaka toujours na poto ke chartre eza fili moko bandoki peut-être oza na un mot mpe orectifie na bato nyonso balobaka bongo nakoki kopesa ya bareponse mpona mokuse oyo masengo mpe elobamaka mpona chartre ezali lokumu ya chartre kaka ngai moko navandi na chartre awa ça fait déjà 36 ans na chartre namona na ngai eloko ya mabe te ndenge tolobaka ke oyo aye balingi na ye chartre te porte ezali ouvert babengaka bango te bango moko bayaka na bango alors soki okoki na yo vi te okoki na yo mpe nini te moninga azwi na ye okomi na jalousie wana ezali balangage balobaki balangage ya coupe pour motu ata akoki na ye likambo te nde akoswani na bino wakato kaka na mokuse basukisaka kaka ke oza ndoki tosekaka na biso tosekaka me toza bandoki baza bandoki me bayaka kaka na mboka yango toyebi te na komi bayelaka donc mboka eza malamu boyokaka oyo balobaka wana te boyokaka oyo balobaka wana te donke tozaka na biso na bareponse ya kopesa na bato wana te tolobaka kaka ke soki okoki na yo mboka te kende na yo bima malemu soki okoki kosalisa famille oyo na kisasa te bima kende oke tika koposa isi bafamille na yo ke wana azokokananga makambo na poto te awa tozali na chartre tozali malamu tozali na bolingo na biso ndenge tomesana merci mingi mpona télévision G4 balobamo ya mingi nakosenga kaka ke mosala na bino ekende liboso mosala na bino etongwama mosala na bino esalama partout epai bino kokozala vraiment bato nyonso tu bakoka koyeba télévision oyo antuka ya mingi ezali te merci. Merci beaucoup, Mathilde Bonaz, Claude, Franklin Elimelech, Solange,
Chantal Bola, la duchesse coach, pédicure, toujours de l'Obara. Evelyne, pédicure, donc Viviane Abo Sanité, l'artiste lettre d'amour, lettre du cœur. Donc, il a papa et moi la bénédiction déjà, ils ont la 4 NG4, donc info promo, minga pour le bizarre chuté, ça n'est une balle de Abo Sanité, mambo boto, donc il y a un marabiso, ça marabiso, donc on continue toujours, l'autre doit toujours, l'impression pour la charte, donc restez toujours connectés à suivre. Le mec a pour continuer à se mettre amoureux, donc pigeon voyageur, vraiment s'est présenté, mais il s'est mis sur Osani na charte, Osani na terrain, parce que Bisso dans la Bisso d'invité, il a respecté Bisso beaucoup plus charte. Merci nous la nene, encore la date de quoi, avec Adolphe, Padi, Banane, Malani, moi c'est belé, donc la petite service comme ça, parce que mon enfant a prouvé, ça a été fait dans ma chérie de ce soir. Moi, lourd, on a toujours l'éléphant de la commerce. Mode à toute la Tanzanie. Vous êtes toujours merci. Yannick de Saïd, quand on a toujours l'interview. Maman Mode, il se présenter parce que nous sommes là. Évitez son rôle nettoyer la charte à terrain, tout ça, donc c'est là comme chaque individu quoi, ça souhaite la vie. Trop plaisir à toi, Lengue. Et comme on a battu chaque jour, j'ai tellement gentil de nous. Merci beaucoup. Maman, papa na blaine et puis nazo kumbisa yanga mobali Roger Chodo asala ngana za ona zo mona na je l'aime tant. Merci à le Bezate à suivre. Bana poto kutu na ngani ne kuta bata ngoko boye bana kasa ko nyonso ba yebi na mini tsote ba tala ba yebi ba pera sa ko na kiskala amunga ne kanyelo na cha évite le ba se présenter na kubalanda ba yebi yote ne ba kunga yo pesa ko ko ba sa en fait bana ki bana poto bana charte ezali moto boyeba ki de la kala na kata kave Bentalov
dans la case à musique rap, donc voilà quoi. Donc les gens baillent au charte, na bungate, na salaki. C'est la case à Maki, pour préparer ma carotte, pour c'est ça quoi. Voilà donc que ça lui va bien, n'a qu'à donner à Moussa, c'est un professionnel. Donc, nous avons profité direct de poser ma question aux gens. Mais nous avons bando ya poto. On fait nos gars ça le côté parce que nous avons les bateaux voilà d'avis sur les nous avons na bakasafu. Na yebi bedalo. Na yebi pas tout ça na bakasafu. Mais bana poto voilà na biso sikoyo, bana posa ba yeba expliquer biso non. Bando ya musique que fa na ko rato bo mwana yango. Au contraire, coup de donner Zalido Makamone Bandi. C'est vrai, sur le Mikili. Il y a un sous la larana, mais il y a un moment où il y a un banda. Donc, les lots sont dans le Lilo, Makamone Bandi, donc Lilo Pédalov, donc en force. Donc, dans en forme, voilà quoi. Donc, les gars, le bague, on va continuer toujours dans le terrain. Donc, nous avons un bel homme, tous les deux, un bel homme, donc, il va se présenter, après c'est la paix, à nous, ça, dans le terrain, expliquez-nous ce chaque. Assurer sa poteau. Assurer sa poteau. Donc, on le faisait tout le monde continuer toujours de donner. Donc, à tout de suite. Comment ça va? Qu'est-ce que c'est? Les gars de Robagi, dans son play, il y a cher. Donc, il y a quelque chose à moi dire aux alliés, les deux dans la carte à cher, et l'autre peut faire un billet de vidéo. Vraiment, ça sent mal. Il est là, donc on essaie de voir vraiment pourquoi faire pour sa caméra. Là, ça fait du bien. Donc, je suis avec mon grand frère, il s'appelle Simon. Donc, c'est mon grand frère propre, comme je dis, et cette petite mérite. Panda, c'est pas Paris, mais voilà, on est là. On entend toujours, voilà, comme d'hab. Nous, on est des hommes de métier. Hommes de métier, dans la vie mécanique, nous. Vous êtes mécanicien? Oui, on est des professionnels. Professionnels? Oui, c'est bon. Nous, on est vraiment dans la qualité et la quantité. C'est ce que tu veux. Je voulais juste, j'en profite de l'occasion pour vous poser une petite question. Je voulais juste savoir, vous êtes spécialiste de quoi? Nous, on est juste dans la mécanique. Nous, on fait la tôlerie. On est professionnel. On ne fait pas la tôlerie. On ne fait pas l'électricité. Nous, c'est la mécanique. Comment on entend le Tumba? Vous avez vu? La pioche. Comment on entend le Tumba? C'est dans la pioche. C'est dans la pioche. Je me comprends pas tout. Vas-y, toi tu l'aimes quoi? Tu aimes quoi? Ah ouais. Ben oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu comment ça se passe l'ambiance ici? L'ambiance elle est super. Elle est super. J'aime bien les Congolais. Et les Congolais. C'est un ami à Monteka, c'est un joueur à Marseille, tu vois. Faut pas être jeune, c'est sa femme. Hein. Voilà, on est déjà intégré avec les Blancs. On est né ici, on est grandi ici. Il n'y a rien à dire, parti du Bondas. C'est de notre. Voilà. Il n'y a rien. Parti du Bondas. Ouais. En Afrique, il n'y a que vous qui faites l'ambiance en Afrique. Il n'y a rien à dire. Elle est ivoirienne, elle veut vous comparer à vous. Voilà. C'est la vérité. C'est la vérité. Ils ont tout copié pour vous. Ouais. Moi, je traîne avec les Ivoiriens. Voilà, lui, vraiment, c'est un Guinéen. Il parle de ça. Moi, je suis Guinéen. Mali Poupa. Voilà. Il te connaît. Voilà. Faut les voir, ce petit Bondas, c'est un ami à moi. Il n'y a rien à dire, petit Bondas. Les Congolais. On est à Paris, on ne parie pas à Paris. En Afrique, vous êtes meilleurs. On vous reconnaît.
On vous fait respect, on vous respecte. C'est tout, à grosso modo. On était Z. On dit Z, hein. Je parle pour les mecs de Kinshasa. Z, ça veut dire c'est roi. Nous, c'est comme ça on dit en France. Moi, je suis resté 14 ans. On est là, on se laisse pas faire, on est là, on est respecté. Pas chez lui-même ici. On cherche à manger la vie, frère. On n'a pas besoin de respect. Des fois, ça peut arriver, on fait ce qu'on a à faire. Mais on est là. Certes, on n'a pas la même souffrance que vous. On ne parle pas aussi bien que vous, le Lingala. Mais on est là. On fait ce qu'on a à faire. Ne vous inquiétez même pas. On vous représente malgré tout. Parce que Z, hein, tu peux être un Zaïrois de Kinshasa, un Zaïrois d'Europe, ça ne changera jamais pour les Blancs, tu vois. Tu resteras un Noir et tu resteras un Africain. Donc on vous représente. Donc peace pour une Afrique unie et pour un Congo avec la liberté. Voilà quoi. Parce que je sais que le petit frère là-bas il souffre. Maintenant, il y a des reportages, les orphelins, tout ça, je sais que c'est dur. Nous-mêmes, on voit les reportages sur TF1, il faut passer pour la mer. On sait très bien ce temps-ci. S'il y a bien un pays qui devrait être la première puissance mondiale, je ne dis pas ça parce que je suis un zéro, mais c'est parce que c'est vrai. Et quand je dis ça, c'est par rapport aux matières premières qu'on a au Zaïre. Le cobalt, le diamant, l'or, tout ça. Mais bon, les Blancs, ils sont venus avant, les Belges, les Américains, ils prennent tout ça. Et c'est pour ça qu'ils font des guerres avec le Rwanda, parce qu'eux, ils y trouvent leur intérêt. Mais pour une Afrique unie, et j'espère que le Congo sera libéré. C'est un combat de longue durée. Hein. Tout le monde parle de la Palestine. Hein. Parce que en fait, c'est le monopole de la souffrance. Mais les Africains aussi souffrent. Et le peuple congolais souffre beaucoup. Parce qu'il a été volé depuis très longtemps. Et j'espère vraiment que ça va s'arrêter. Et que demain, ils seront libres. Parce que franchement, c'est un peuple qui mérite d'être libre. Donc, les frères du pays, et courage. La vie, c'est pas facile. Même je sais que j'ai pas la même vie que vous. Il m'arrive des fois, moi, c'est dur pour vous. Mais c'est même pas comparable par rapport à vous. Parce que moi, demain, si je ne travaille pas, j'aurai quand même mon RSA. C'est-à-dire, même si j'ai pas de travail, j'aurai quand même 400 € par mois. Vous, si vous ne travaillez pas, vous n'avez rien du tout. Donc, courage, c'est pas facile. Mais courage. Pour une Afrique unie et pour un Congo libre. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter l'un de nos frères ici à Chartres. Azo compatir et le mona ba frère na biso baza na Congo. Donc et ça li biso plaisir à trop. Koyoka bana ya poto ya koto ya ba koto yo aza na mutema mawa azo compatir na bandeko bazo souffrir na kuna na Afrique. Donc restez toujours branché na NJ4 infopromo.com. Il y a Patili Bonaz. Mais ici nous toujours une longueur d'avance. Au bout NJ4 ça le coup. Donc TVC et Tobo qui depuis Calamino au soye batté. Franklin Credo et Limelec, Yéraye, Boyambaye. Donc Yéraye, la duchesse Evelyne, Palais Royal Pédicaire, Solange, Kifouanga, Chantal Bola, Anna Lely, Noyabino Yamwana, restez toujours branchés dans la case NJ4. À suivre.